bandeko balandi kokamwa mbula oyo ya 2021 memili biso makambo ebele ndenge kaka papa Simon Kimbangu aloba yango na 1921 lelo esali 100 ans ete bokoyamba mabota nyonso ya mokili awa na ngomba ya bule nkolo Yesu nde akosangisa bino bobosana yango te bande tobandi mbula oyo makambo ebele tosi tomoni lelo le 2 novembre 2021 ezali bongo tour ya star monene ya mboka oyo Koffi Olomide asili kokomela biso awa na kamba Yelusalemi na bandi tozali komona cortège ne yango esili kokoma la souffrance est répandue dans le monde entier. Na bokitine na motuka ayambami na protocole Alain oyo azalaka pembeni ya mokonzi ya bule ndela pona kokota na ndako ya papa malongo papa de ngenda kuntima ndako oyo etongamaka ntango papa Shenuda ayaka awa na nkamba Yelusalemi asili koyambama na kati ya ndako epai ya mama Francine oyo akosalaka na ndako ya papa malongo nde asili kopesa libondeli ya boyei ne pamba te na nkamba Yelusalemi soki mopaya ye tokoyambaka ye na libondeli ndenge timu na biso kotambangisa ezali azali liloba ya kopesa te na bokomine awa na nkamba Yelusalemi tolanda nakoki kocontinue kovivre te kozala congolais sans kotia makolo nanga awa nazali congolais nayebi Simon Kimbangu azali mokonzi na biso lelo naye epai ya chef spirituel asala nanga oyo ya lingi naye mpo apetola ngai naye mpo natika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika e nazopesa bino merci na accueil ndenge bozeli ngai bato bazali awa te bakotala na télévision napesi bato nyonso merci nalobi vive mboka nkamba Congo eza mpena mboka ya richesse oyo ezali koleka meki voilà mwana mbuluzi pour rien te toza bana ndako ndenge papa alobaka bon voilà lelo nasepeli mingi koyamba biso nyonso tu moto lokola Koffi Olomide mopao oyo asala carrière na ye oyo nyonso ayebi eke lelo na demande na ye ye moko alingaki koya na nkamba donc nakokaki kaka kokokisa yango na nguya mpe ya nkolo ye moko donc matondo mingi mpe kosepela ndenge mokolo yango ekokisami mokolo ya lelo mais nakorectifie bato mingi meme bakomi kobenga mpe kotuna mpe koloba neti mwa licho seke pas bien ki alobaka koya le 12 octobre non azwaka invitation na ye à sa convenance, la date de sa convenance et le ekokisami lelo donc voilà le 2 novembre bienvenue à Mopao et Nzamba za na biso nyonso.